eza fête yanga na bisa benga bato to sala na bano na zomona mais ba guerre wana mingo ba jouer kaka bino moko kaka ndenge bo beta masolo na bino boy kala ndebo jouer ki chez belle vie makabuna oh moni wala mwana nanga so na bilo moko awa etika la peine ngwana soki nga bien na mona kalso belle vie lo ba ndenge excusez-moi bien ma komba kalso ndi ba tabunza bana mwaso mona soki na mona ngwata mwana tika la boy Zambe, le monde a la mokili, ça la mabé na ba faire nanga, ata, ça va faire la faire, na kola ko tsama baba na kati. Kombe pa laza. Nzamba pinye linga. Habité. Bande moi na lazo. L'air azoya, déjà avant fête. L'air belle vie azoya, la bendi mbangu, oh na biloko ya boité, avoya bo fo. Mikolo ba ndake, ndeko zoya na respect na pesa ibna msala. Ah, la benda boye. Buna batazo animé la tama meti place mo belle vie atunaki ata bone boy wanzi bana madilu atuna nze poni batazo betoroke sona balu ba de pas na ngao so de faire bilo wana bien te bazo betango bien atuna nze bana madilu bon lozo beta bien kuna beso na polémique ba nde o guerre ya bana so belle vie na leki na sila bon guerre ko bilo ko na ngao belle vie tunaye vie aye so gaza ko fina silo besoin silo tunaye naza ko benga mi wana benge belle vie voilà belle vie ko yape mona oso sala moi respect mi alors là on est pour ça qui au bimisa belle vie makasi bongo et qui par rapport ya iloko nini ça qui penda tout monde ko plus se considérer qui belle vie à l'époque on a parmi bateau bimisa ka eza réalité nini on a nini belle vie a une respect moko boy. OK. Belle vie bazoya na ba fille na ba étoile na ba bichop. Bazoya ba tournage. So bazoya boulot, on voit wa bezo sala tableau bo a été mara premier zo na tableau bo sala. On mona ayo sonner le mona litoyi. Le mona ekeli mo. Couper au changer sur le changer ba le sibito. Mais ce que ba tali fille ba bitege pour me souvenir. OK. Voilà ça ma no woni on. Nini vraiment et chokaka au dépôt bani carrière na yo. Pour la producteur, pour comment grand fois il y a comédien, petit frère il y a comédien, on venait choquant comme pas chroniqueur, moi pas journaliste, moi pas comédien, moi boy. Bon, mon est ouais choquant. Oh là là, on a un petit gueule là. Il dit ça. Tout pas du moins non. On a les capotés mais neti la comédie on doit finir là. On a peu boy na zane sika mote neti moko leka na télé afinga mais ba bisanga batinda ki na biso ki peu faux afinga bilete apesa biso basi mais na mona yebo na misute ce qu'on a vérifié et là besoin na otaki kisasa là zo la poto boy là comme na ndako wala vala comme na madame na oto on va dire tala maison oh tala boy voilà on robe la soupe d'abord ça na terrasse na terrasse comme dit moi le bien attendre na comme la carte il faut y bailler pas comme shopping bien na yebi ngo fone na left ba lo image wana pas fingo tout oh avec ça ba to basi na le to na le bien abo na bien aba ni so ba na bien aba mato te na yebi te na bien abo via bi oh jana l'image on a to photo tala na ta de le bien ma vie na yebi jona si na il faut la film boy qui a joué ala tsa ba bi tedi boy na njoto la yo ba di wala ko mutra ah bon. Mais comment il va bien attendre là? Il n'a pas attendre pas. On a pire petit à Rémi Kiloro. Donc ce qu'on a de base à faire la mine, il y a fait tu vas Rémi Kiloro là bas. Tu pas finir surtout là bas Rémi. Habiter maintenant aux filles là, parce que la fille là pour toi maintenant. Zo et ça vraiment qui te côté. Parce que calculer là le thème vraiment aux télé. Papa Zana Souka c'est un frère la quartier. Majorité avant batu ba producteur mais répète ça you musala nzama pambola bango mais majorité batu ba tombwa mi na théâtre. Ils ont un Zolo Major c'est un grand frère du quartier. Avec la première film, il y a un tribunal. Il y a un aussi tournage à l'Obi Jean-Paul. Au Bandine Nzonzing Sikol. Nzambe a convaincre que aux ala pasteur Mounene Namukili Mobimba. À Bandaoloba. Et dans le théâtre, et ça là aussi que tu as par la grâce de Dieu, tu as vraiment un grand merci, papa. Et on a bon ça qui a un titre de reconnaissance.
je n'ai pas une grande chose à opérer Sabino. Papa n'a vu sur le bas, n'a vu sur le cadeau, il y a un bouton sur la PSU. Pour tout n'a pris dans le parce qu'ils ont appris à mouler ma moto à PSU. Donc, à ta bouton à monter, il y a un linga qui n'a remettre bango le col à moi. Cadeau, il y a un linga merci. Nous avons ça, nous pas naïf. Vous avez si peu bateau, va dans le théâtre, est-ce que ça va passer à son habit? Oui, ça va passer à son habit. Oh non, non, type yo. Bateau va payer pour naïf. Sans rien yéba. Ok. Ouais, bon, ça va pour naïf. Sans rien yéba. Ça va avoir plaisir, on a et aussi là que l'on va été pour acteur mon côté à ça le logo Jean pour l'auto c'est pas. Oh, c'est vrai ça. Acteur à moko parmi acteurs babima na théâtre les amis à moko ta sala acteur pasteur de la foi salut. Ata bazwa vie ata bazwa ba vie mon côté. Kutso landi be na kuta lande ko finga et puis musoso comme na poto comme adversaire na. OK. Ah. Donc mon côté ça le logo Jean Paul Oya Sali. Mama, if love is crazy, love is for me. Nanyangwa sala masumu tera mokili oyo atombola mosapi. Biso nyonso tutozali bata masumu yango tozoluka elongi na Nzambe. Église ya Ozana efungwami na kati ya Paris, non loin ya Gare du Nord. Église oyo ezali église ya repentance, ya kokumisa Nzambe, église ya combat, ya ba prière ya autorité pona kobengana monguna mingi pona ba oyo batambola partout, baluka ba délivrance ba bikate boyeba ete na kati ya Ozana bokobika toujours. Ozana besoin ya intermédiaire te pona komona papa Moïse. Chaque dimanche après culte bokobanda koleka ba délivrance po ete Bible ezokoloba na biso ete zoto na biso ezali temple na Yesu. Awa na Ozana biso kaka Yesu liboso nyonso na sima. Ozana besoin de délivrance bosa na mokili suka nango okobika. Bato bakufa misu bakomi komona, bato ba AVC bakomi normal pona ba directive nenga koya na église nenga kokoma na veiller. Contactez Mama Thérèse Matondo bino moko botala ba témoignage. Na umeli mingi na komela bakisi na lembaki na baki na tiki Nzamba sala mais Nzambe ya papa Moïse Makoma asalelinga lelo yo naza mwasi esengo business ezotambola avec paix. Bien aimé soki oyoki partout papa Moïse azali luka moyen olanda ye luka moyo zali kangoli na yo batu bamonaka te bamoni na misu nanga bato batambola te batamboli na misu nanga ezaku tulikambu te ke o bayebisinga ngamoko okomona pe Nzambo asalelinga azape capable kosalela yo okotémoigner pe lokolanga Nzamba papa Moïse bisiko zali. Je glorifie le nom de Dieu de notre papa Moïse Makoma. Nanyango azokoloba ete Nzamba salaka lisusu te ndenge abandaki kosala na kala. Awa bato babikaka toujours. Nzamba za terminus. Ozana eza terminus. Tango bokoya bokobika kaka. Le 31 août 2025 église na biso fungwami na kati ya Paris. Ozana na Paris chaque dimanche après culte tozana ba délivrance pe ba suivi ya tout le monde ba koleka délivrance ba problème na bino mokolo wana ekosila ba maladie incurable ekosila tous les problèmes ya bana autiste ekosila. Le 23 août 2025 tozali na veillée ya délivrance tokobanda na 21h tina 6h biso na bandoki bitumba na bitumba Nzambe azalaka toujours elonga boya ebele église na biso fungwami nazozela bino na moto. Messieurs et dames, bienvenue dans notre chaîne Super Promo 243 Dada International Télévision. Je suis heureux de vous retrouver encore abonnés nyonso de partout au Bolingaka biso à travers le monde. En tout cas, vous avez scotché, branché à côté la news na biso notre maka ba numéro du jour na biso to ila rabino ba information en tout cas ça la biso plaisir il y a trop. Merci encore une fois na Polo Nzambe les maîtres détails des circonstances ceux qui vont moni biso en tout cas to pesa merci na Nzambe et voilà donc na do kumbela ngo ngamo côté lelo na kumbela ngo na mon confrère Yves Ipan Dio d'enfer au bato basepela na mingi ndeto zana lelo pour que to kumbela émission ya mkola lelo. À qui j'ai dit bonjour Yves Ipan. Bonjour frère Segon Kapanga, bonjour à Bandoni sur Rabiso, bonjour à Super pour 243, bonjour à la chaîne
Dada International, on a vraiment Moussala tout ça là. On est là, tout ça, Bundaka, les amis de Fox, tous à la wana pour nous invité de marque, tout ça, la découverte, il y a Marambe Belé, parce que Lélo, vraiment, il y a Moutou Ezali, primordial pour la bûche au pays. Voilà, voilà. Lélo, namono banité, maman. La fondation la liste est longue. Jean-Robert Kala, les savants de la c'est la force qui a été montée. Il y a maman Nicole, maman la parfaite, à Paris, na bossa été mauvais capitaine depuis le Canada, monté maman Sojina capitaine, na bossa été mon ami, c'était mon futur, na à Paris, pour prendre du bon au Canada, mon ami, Bambote Belé encore, hein, na Yemei. Et puis avec Thomas Rigitoko, l'apôtre John, Mamote Belé, et puis la Pessi, Mamote Belé, la pasteur Fred Ouadoto depuis les États-Unis. Voilà. Comprenez, biso to vandi ça biso na débit pour pas balinga bongo ça va bien être échange wana ngala moni bongo maman Chantal Chouami, hein, la grande dame depuis Paris, maman Chantal Chouami, au Pessi Mamote Belé, maman Madeleine Mwimba, aux États-Unis, en ville la Californie. Maman Koulou, tu veux venir sandala. Maman Koulou. La Suisse, voilà. Tu peux essayer Mbote, voilà. Moi, ça permet Cynthia Zola. Tu peux essayer en tout cas. Bah, Mbote, pourquoi pas, Yemoko Dada, Dada P International Assistance, en tout cas, ça dit bien. Voilà. Invité du jour, on a vu sur les lots, tout ça, un grand producteur. Producteur monene à théâtre congolais. Oyo Abimisa, ba comédien et belé. Oyo Lelo. À travers les autres hommes, on a comédien et belé. En tout cas, les gens honneur na biso to yambaye na plateau, to solanaï masolo et belé en tout cas. Façon to bakaya ko aider biso, ils a beau s'abonner, beau partager ma vidéo na biso et qu'on motiver biso pour que tout ça la rabino, ba émission, tout le rabino ba invité, tout ça la rabino. En tout cas, Moussala ndenge bino bolingaka. Tout ça na Major Bissadidi à qui je dis bonjour Major. Bonjour Boni. Oui, ça va. Plaisir à toi Major. Plaisir les arts, si vous n'avez pas les méga bien pour la bien. Voilà. On va nous faire pour la ligne à route caméra des animaux. Voilà. Pour la bien on a eu mon ça ma caméra. Mais il va retour à deux rois. Voilà. Ça nous faire la bien parce que na yebi. Pour yebi caméra. Oui, pour ça la télévision. Et ça on est répondre à biso sous les locaux permettre à biso to yambayo na émission. Boni santé, boni makambo Major Bissadidi. Oui, Makambo, ça va. Ça va battre toujours. Santé, ça va. Santé, ça va. Voilà. Ivipan. Voilà, Major. Ah, tu sais plus le président, il y a moins encore le lot. Tant de polémiques, tant de problèmes, tant de choses, les kaki. Mais on sera toujours humble, toujours na confiance. Il y a un ami là, parce que mi na télé, on sera pénaté. Alors, tout ce qui est directement dans l'histoire, pour que comme le producteur, grand producteur, ou soutenir l'artiste non soutenir bango lelo o okoma oyo oza lelo ça qui a fait ndenge nini ya okoma producteur ango histoire ngeba ndenge parce que nzongi toyebaka plus tozongi mwosima etana bakolo nango bato babandaki yango tokotia mutali boso peut-être tokotia fina biso kufa ya titenge sana ndakoma moi idée osangisa bino moko en soi idée on utaki wapi ya kosangisa l'artiste pour que boso abazongi. Bon, on s'appelait dans la question tout le monde, mais ce qui est idée pour ça, c'est pour ça, pour moi, déjà, nous avons séparé. Et on a dit que tu as un groupe salon, tu as un suivant. Là, qui sont salon, ils ont les gars, on a enjoy. Si tu as mis aussi réveillé, un conseil n'a pas de tout. Mais, si là, nous avons la nawa, on a dit que batonde bazo sala bazo ko la paix un jour pour perdre rotique bon na dit na kati ya combien de fois Angile tena ba tuma sa ba théâtre ba vie mandala la banane tout ça mona sobaye na toujours ya pembe na yiko solisa ye OK on a souvent ça comme la qui vient biloko bazo sala et sala moi bien et puis ndena ça la télé ndena zo mona parler na ye ti na ko fanda susu na zo kolanda to na mwana moke on a tena kenela ba question belé mais azo surveiller ndé na ko tala la fonga pena mekaka ko sasa ba o mike ba théâtre na quartier batandi na kopesa na bagi siko te ndé na ko ba rasa ki théâtre zakaka donc eloko mo ndengwa
tomeka yango mpe kaka ndenge wana mais lelo nakotala yango apres na bakamera motoaki nango baveshe minene naetala eza ndenge nakanisilaka te te nakipoto te nayakotika après lelo nake sikoyo nde bapoto lelo naumela nakomi sikoyo kotala surtout nini mwana ntusu nazolanda bia nasikoyo fona créer batheatrice na bastyle oyo le mpe nayaki kini kuta liboso nayakobenga yaki koko bilali otoyaki na kati ya secteur na nzela 13 le nabengi ye nabi estce oza na façon okanga mwa bato moko mo tosala pesa biso mo na quartier moko moko baza tomea mpo osala biso na babalabala boye biso mo na babala batelemika basala bacomédie bon tomenga na kosala mai natiki bango bajour na théâtre histoire bango moko bayebi bameki kosala boye basali na bia ndenge leka na tele yango te tosala donc naye kostope nsima naye kozonga so bapoto natala bilali batimi ngai kasete moko ba VHS naotala ngo so na magneto nanga na ndako lelo naotala ndenge namoni ngaki boyaki yango te siko nde namoni na video change donc fona siko na développe na bango kaka nasali voyage mo nayaki naye kozwa nde bakoko bilali bayaki na bakikedi okikela abanda mpe théâtre kala kikedi ana baze bakenda bangola ebele libisaka biso kombo totika bango nakola mabe mabe te otala bibliske mpona nayebaki te otuna question marco groupe bakikedi basanganaki na bapeti so abenge le parisien aya nzambe sa na ba emilia wana bana mpenza ya ndako emilia nazwi na bandi sikoyo nasangisa bango mpo tomeka kocrée mwa eloko mwa boye donc bapeti ya quartier so natala yango bien balaki ebele bapeti oyo bakoma bachange bakomboli bakosala bafilme na bakombo change to menaki mingi na bapeti nango ya quartier 13 nate mpe bila libenga susu mbata siala akenda mpe zwa mbata sala mbata sala ya jour nango esengaki mpenza ke esaba te bambula ebe dérangeaki après ça nakomi soir te tosalaka ndenge nanobaka yobana liboye yosala boye yokende boye epuis babuka montage elaki te direct kaka omeke banisusu boye baparisien reflet ti tokosala bakende yango poto bando wana aza nango ti lelo nana banda posa kobandela vite wana banenini wana major nzambe wana ozomosinga ndenge ya bominga eza mosika ekozala na ba 2002 biloko na deboye amisa na biloko moya neti bajare wana mpeza mosika omosala biloko ya marke wana après ça nde nake na poto mpona teka yango posa soki bakopi kaka na palais ya VHS siko ndenge atali na oteka na monabi ya fona créé mwa mpenza groupe na bano oyo sikoyo mpo bango bayeba bie fona luka baoyo baza na ya minene minene yango belali bazalaki te yaka noti fo zwaka na groupe salon okopanda mpo babaki danse fo zwaka bato groupe salon nayaki oblige le nazoki kini bilali akezwa susu dadi kitambala po swa bala ezalaki deja nomona groupe na siatura mpe moto nyonso mabela njili te bango dadi kitambala aki deja wana peti mpe dadi kitambala akotaki te dadi pele tosoli na ye mpo to bana kosala bahistoire te nabenga so tiakala abengi mpe tiakala tosangani mama sena naotikela bango ta akomi tosali film bato bandi moke tobi te mais faut mpe ezala na kombo quand même tokofundeka akombo wana sepe sobi to lokola tiakala ote mpa na yo dadi ote mpa na yo ngape naza na ndenge na bapeti bona ndenge na bino totia kombo groupe na bino te totiaka lokola les amis les amis du théâtre. Donc, on a comme les amis du théâtre à place. Ok. Voilà. Donc, on dit que vraiment, les salariés qui l'ont monté. Ok. Les salariés qui l'ont monté. Les premiers producteurs, il y a. Bon, si on a bien au premier, on a beau l'homme sous le toit, on peut avoir du baroud, ça s'appelle la marque qui n'a mais la mamère, il a dit que les salariés qui étaient. Bon, monsieur, alors, il y a un salarié théâtre, on s'en dit qu'on a mon arrière. On a tiré dans la pouvoir. On va chipper Massamba, Rémi Kilolo. Donc, on va produire pour Titi Kalou. Alpha Bokole, Etiki Mbukusu, Rémi Kilolo, Gilles Bavon, Banay, moi Simanayo, bien José Mabilama, bon, n'allez là au salon de Zunzing, et bâti, mon de producteur à 4 jours. Pour Minginde,
bayaki nde bamabanga. Ah bon? On est à le banc de ça et l'autre. Ah, les bancs à côté musique, peut-être vraiment musique. Là, on s'en va plus à mon moment, on cas. Est-ce qu'on a ah, t'as un peu comme on a. N'abla c'est un balarte. Alors tika, sous bazou de manakati. Vous avez bangati et vous comme ça on peut producteur. Ok. Voilà, il y a un moment moi différence dans la film. Pour le moment on fait d'habiter na banda qui bosse le quotidien, salon na bateau na l'océan. On se va également pas mal de produire. Il y a un moment moi jalousie mais on coûte la production. Bon, tu as jaloux contre les gens, mais ça comprend l'été. Donc, là, la bandagi, ce qui n'a bandaki en gros, j'ai à couper la bouquette, c'est ça, la bateau à ce moment, on va te savoir, c'est là, et tu veux de nous, hein. Il est facile de bien. Puis là, la belle qui a. Papa, tu sais, l'année sur le monde, on a sur la tête. Ok. Ouais, on doit former ce que les amis de là, on s'en va, on filme là, on voit. Fait de comme ça moi kilo pour la zéro tu donnes dans ça là sur la table on a fiche boy au terme matériel mais moi fait de le monde a bendi moi on m'a chaco bendi mutu ba meko tsamuke na meko contacter ba sans souci je vais en piquer mon la condition mo ba ba je vais aller ça le logo mo que pour me robe ça ba on a dit que bah payer belé bah ça va dire on va pas soutenir on a pourquoi pas du voilà. Nous avons des bilans qui n'ont pas de soin, pourquoi là, c'est le point. Mais on va comprendre après. Il y a des Tchakala, on s'appelle. Tchakala, Sephora, Mires, les Banoya. Il y a un moment. Nous sommes qui dit à taper ticket, on comprend. Le mec qui est comme musique, à partir de tout le monde, on s'en a tout sous. On va moi jaloux. Je retiens au thème. Nous pouvons faire qui on le premier vérifier. Non. On a fait la parole. Nous avons vérifié le roi quand on voit la soupe n'a pas fluide dans le soupe n'a pas le moment où on a bé on vérifie dans à côté là voilà au moment une nouvelle génération au babimaki moi si mabako rejoindre les amis du théâtre et puis banani pine bazaki makasi na oza bon le meilleur caché pina donc faisant bon on a monté les atis à royauté banani wana pina sima biso balaki batuti ya te caché ya ko kanisi kaka on a be vente pe ya ndengo na ndengo pour ça le fort pour ko tsaba ngondeka na otande pour le terrain na bango on va za ina bien na pour ça de pour la bango voilà donc on peut arrêter que acteur ba 5 fois 200 300 ba montana pe c'est roi na so tellement bien ya ko pe 50 balles azui 30 azui moi pe la ke be vente na te na te na ça la fora pour le ko bataka mais après de là on apprend comment ginde scodia. Comment ça va descendre, on va 150 balles, 300 balles, 400 balles. Nous avons ce que nous avons nous avons film la scène, c'est la bassin, nous avons belé, Nzambala, belé, Mamogondo. Nous avons joué film, la zone là, nous avons pas, nous avons Kabona Bango. Nous avons fait ça, boy. Nous avons fait ça, Lyon. Donc, on a peut-être, mais la bique, moi, on a fingé. Nous avons fingé, en fait, on a transporté, nous avons fait l'art. Nous avons fait ça, balé là. On peut voir tout là, exact. On peut acheter un mouton, un rapport, Azoya. Mais on comprend qu'on a plus de bien. C'est ma comment expliquer. On va ça filmer. La bende est moyen tout sur la côté. La bende rejotant. La bende rejotant. On t'appelle par rapport à nous on s'en avance. On a la producteur Bazati. Voilà. Bazati. Dans ce pour dragon ngamo. Na ba vente pe mona na ça bien ça là. Ba copie on a usine te sur la palais. Na tia pele ça ba copie bo ngamo na palais. OK. Donc, dans un marché de nouvelle génération na Tunisie tant moment ni bayaki pour kota bango bandeko bayaki mo sima o babimaki na ba groupe mike bayo comment ti na les amis du théâtre ah pardon bandera ma question est-ce que côté na comme na musika na Tunisie voilà nabi nouvelle génération ba o baye banaka penza milité moment ni yo zwaki bango na groupe les amis du théâtre ko ba kota pena katanzonzi bon ezaki batwaza ro nga bisu na ebe bango ti OK bango za na zana tsaka la boya bibo major film no komi on zo ba fo mwana moka lela trop tu na benga belle vie mwana moka mokeboye asana fasta kolela pona mona ki neti pa vie waza yaka na ye ndero ba ene ba na système ko tumba ba ngami ko finga tuté na na testa wa baje wana OK na testa tere sur la bia ko ya ko kaboro pa tiki wa
bakoti bango mais difficulté ezalaki nango te yanga moko wamida nazokoma ngambo mingi surtout moto ayo edenga makasi mpenza mpo ideko na profondeur na sens ya filme yayaki fioti ngoma donc fioti nde okomatali ndenge fioti azomela filme ozomandaki sujet eza conclusion ya bia moto akangama na ye ozoza suko na fioti ozomona tosala mpe na fioti ti ta moko yo kokoma oyo soba pembeni so bajoue te bamonaka na fioti batie bango kani zo eza fioti te ngata ndenge filme yali bayelo bakonfirme ngoye fioti akomi ya kote bajusu akomi ayaki libanga neti batuko baye na libanga bona otanga ngeti bajile bango bayaki libanga atindi yebisa artiste alansenga mpona sembela filme otalaki nde na kolanse nde mazo osala pourquoi pas te biso mo tosala tokomela yo nde nazokoma ezokende ndenge moko te ote sikoyo ngai na fioti sikoyo ezobelana toza mpenza temps nakoya mpe na aéroport ndenge azokita fiete na aéroport na dabili kabana tika bayezwanga parti aéroport mpo to batie ndako na nzela tosololi biloto ndenge kozala ozwa azwa 2 mois tofandi torange biloko tour tosali sikoyo bango bazokopona sikoyo oswa baartere so biselaki kuna ezalaka boye oyo azalaka ozala funa yoka bango aza na kati ya terrain mabe azwi bafilme alokele malema bayebisa ide bato baluka mabanga fo siko toliaka mwa balare moko ya mike mike baluka mabanga mpe tozodanse bango yango moni mi bango bapretera tozodanse mpe neti titi kalo mpe yango sala pre tosala mi na panga batiti kalo nayebaki nde sikoyo bahistoire ebele titi kalo yebaki histoire po moto aza kobangisaka mwa moke na filme yaki titi kalo mosusu aza kobangisa te po titi ayebaki mwa eloko po eloko ayebaki na bazojue na bato naza na bango bikolo so kokende kokende beka ndenge major ekende mpe ndenge moko tosala filme na mpona batitre batime so parcelle ntango tosala ti bapusi batitre mpe koba producteur titre mpe ando produire bon misusu mpe nayebi babenge bango yaka tosala surtout ka boye moto ayaki libanga o nani o dada ayaki libanga ota dada production ayaki boye production bon eza mpe mabe te à l'époque on ebandeki kodéranger te on ebaki kocontre yo est ce que ezalaki epesaki sous force ya koaméliorer mosala parce que à l'époque ntango lobi ozalaki yo moko moto wana production momoni baninga baye badiversaire babimi esalaki ndeni kasi force ya mosala ebandaka ndenge wana omatisaki cache omatisaki biloko mosusu nini bon bango sikoyo bayebaki vente ndenge etambolaka te ngai natika cache nga ndenge ezalaki bango neti yango ebaki bon de londres ayepananga de londres ngopesa yo 200 bapero oso yaki nango 100 mbali bapesa yo 250 yongo nabi de londres apea 300 lelo akipa ya 300 bazwi mpe vi ya jouer atopanaka mpoza moni te na mandendenge vi ya ndenge epai ya moyombe gauche vi ya ye ajouer vi azwa na montagne mpe azwaka donc ya pose plus bango bandobenda siko mpe apluter wana mais bazobendana mais biloko bazosala ezoyebana te ezobima mpe te ngai maye nanga ezalaki ebele kokende na kokoma filme na kobosana nzambe te na liboso eloko tosoteka nzambe to toujours offense bonaki avanda asala filme nanga so avanda kende na lopoto elobama na kati ya église ke bino soboyema na kati ya chorale awa na bima bosoka kokesala na nzambe na libanda natala biso tu tokoma mpe na libanda ndenge kotika nzambe moti biso tokoma mpe libanda yaki fona asala mosala nakoya nga na église mwa quelque chose na ngai oyo topesaka epa nzambe ezongaka bo ata ndenge odepesa ndako na makambo oyo osala émission osala boye yebaki ata ozwi mwa 10 euro kabela nzambe ata 2 fois banyongwa ndenge omona ndenge nzambe akofuta yango ape ndenge bela afutela yango ya te nzambe mpe omona mpo sobalinga babala biso mema mongola yo ive na devoir tosa te alaka ndenge bela afutela akobatela mpe vi na yo akobiso makambo ebele mpe okokaba biloko mosusu otele boye oya mosala caméra mpe akabilo caméra kasi nakobana biloko wana tro oyosinga epai ya nzambe boye oyosala filme bato moko boye nde mosu oluka baloya bango moko ozomona omona moto atie mpenza kale me moto ayeka te je vais senga ye kofuta longa te alika batiaka ebele bayaki ndenge wana naomonaki mpe mingi na pere mona azofinga afutaka te mais yo ya kojoue ofele comme figurant nazu mpe natie eloko moko abie obimi bie mais pourquoi obinga na defara ebele balobaki yo obénéficia makasi na bafilme obénéficia na succès na bango na makambo na bango parce que oteka bafilme etala mapango sopamba bazalaki na succès te bazalaki na succès te yo kaka bazalaki na succès te ngani bazasala effort batakona na succès so oyebi kobénéficie déjà aoteka na mpasi mais ngai azopeso mbongo ya yo pourkoi yo osala effort te na mbongo ozwa ntango suma ata butile okotala ya noti koyena bakte mosu opesi elare ake bango na bala mosu opesi elare ake suba bilamba na ye mosu opesi elare adération kawana tike eloko te ngai bateka filme
ba besi doit kuta na o était film oteka mite moi na famille que la réalité wana OK ba ebité ngala ki muta osala film na ba jeune na oteka biloko sinanga donc ne matagi so na yebo na oteka biloko na matagi abena sama ba film elemo OK zo ya film te baza kopesa ya mu na priorité de belé so les gens kopesa mina makasi pourquoi baza on s'en sortir le ka ba pour kao pour la nuit c'est quoi le pain on m'a dit de Nicolo grâce à la tête c'est prochaine chose ils ont fait ça ndenge bino comme c'est la raté OK pour acteur à quoi dans nyongo na yebo na bita msukule msusude na bika ko pesa mbongo allez mais là ça va nyongo na bango voilà alors Major quand est-ce que au Jijaki bon ou arrêter la production au moni que non na sali et puis comment qui bebaki soit tout le monde de comme na suka ya production na yo au sala na yo jubilé na yo tika soit au bande ko luka déjà suite izaki nini pour kata production na yo na kata te si le loyo na ba film belo na comment OK ça va na ba caméra moko ça OK ça on va fanda ordinateur pesa ce que tu pas moi moke au moins là pour comme belé film comme tu vas boiter moke nazo rappelle moi garde mon gars na ko kende na eloko et peut changer mon moke mais au temps toujours ordinateur YouTube robima YouTube belo robima ba acteur ce qu'on va génie ba so zo ce ba million ba ko benga na bango na bango ba futa ni mbongo te akolo ba ah top vraiment top yaka jouer na ngai yo bino za la posa acteur nga je pano ofele siko biso to comme siko ko boiter mo muke voilà ba so ba site na YouTube ba ko tsa wati ba million ba mo pe ko tsa ba mai ba ya major to ça tournage te mais beaucoup de na YouTube la vie moment là o nini ngala ko bisa la production mais là pour ça msalango déjà il y a bateau là sont formés déjà ko former beaucoup de côté là ça va passer la pembe na nebe na iba pembe yeri ya papa na so kitenge là ça msala pour là pour ça ba tour là ba ça qui ba moi pour dire ba ça va tourner pour faire pour talaka sens à couper action là bas pour ça mais là na film ngape là kuma film mais ben que le ko ta mai un jour voilà donc toujours faut tika moi bilembo voilà Nazaro Benami on a bengi belle vie voilà belle vie comme yape on a aussi la moi respect hier on a bengi belle vie la bengi Ali Mapuya pour le paix tant on est plus sur la voyage on va voyage tout ça lui fait Ali on pas côté na ibela là on doit Ali to fanda na dali kama tu fandi na bita iswa na ngobo butana sens na mo so comme je on soit ah mais on est vrai ah et que bien là on sentit la partie là tu sur là bah toi côté c'est vraiment bien et le rôle de la sécurité c'est équilibré à niveau de la voilà alors là on est pour ça qui au bimisa Benvi makasi bongo et là qui par rapport il y a il on est ça qui penda tout le monde a plus se considérer qui Belvi à l'époque on a parmi bateau bimisa ka les réalité ni on a nini en fait na ba époque on je vois ta vision tina ça msana so ba bisa mabinge pa nzambe ala so bilo rebele bazamo na tenir pe belle vie na respect moko boy OK belle vie bazo na ba via na ba étoile na ba michop bazo ba tournage so bazo ya boulot on voit là on besoin ça la table boy a été le mara premier bazo la table boy ça on mona ayo sonner le comme les toy le ko na ekeli mo couper au changer sur le changer ba le simple mais ce que tu vas faire film avec toi pour te souvenir OK voilà ça ma non on il y a la vie il y a peut-être tu as tapé passer va être l'air bayaki on va ça ma tout la carte OK mais ce que là tu as fait que major passer bien tout madame ça ma ba kama comédie wana ça ba tout ba sani mokili en combat zo mona pour une fois ça appelle tu as on va te sur sa production on va bateau ma te dire l'équipe tu faut yoka faut ça les toy vous comprenez belle vie comme ma c'est à kinini pour poser un film na ko tabi film mingi ya mama wato sikoyo ba mawana iya ba gibla ko sala ngo bien belle vie ma fille mama wa belle vie susu là c'est fora moké avant moi la chose du cabine pas na ba capu na ba ninga ko memela et puis
bien tu as la belle ville mais maman top baï ma casse baï voilà oui la vie avec ma casse voilà maman les gars là ils vont voilà groupe salon voilà la zone va premier groupe na pour na groupe là na voilà comment le mot fallait que les ma parike va ntsa ba tali ke bana bana ke ba sa bilo zo aider mais tu sais moi pour ça là mais belle vie na ba pe aroyer ba musala mais rôle principal nous on a sa belle vie trop à l'époque rôle principal qui penza ba tu siko yo ba âge na yo wana so tali bien bazala kité OK là ça mis la belle vie mi-chop na bani po on na mi-chop là ta façade on va aller ma comité le belle vie sur otindie c'est le loco ndena ko kota mo maté na ba organiser tout wana OK mais organiser sur otindie là ta et loco et puis là on otindie donc ça nous y mon plaisir bien te na pour la belle vie monter mais là il a vision de moi non ouais ba musala so botali bien ba fi on se veut faire ça surtout sur hôtel les nzaka belle fazala sur tatindi on me la gagner les amis on a la carte Robin, les amis ont la carte, il y a un arrêt de zéro. On va gagner théâtre, mais théâtre, nous sommes à continuer. N'ande commandé, ils à côté. Sur tout ça, moi, on a mis ce bel visa, le génération Lazare, maintenant, je suis pas créé. Maintenant, nous sommes net, à Caleb. Soit tu as tout ça et l'eau, mon théâtre, vous faites, nous allons vous faire. T'es coufaté. Nous avons des jeunes dans le code, c'est la monde de changer. Voilà, tout ça qui est la question, tu dois prendre la question de Bombela Kyo, parce que nous avons souvent les lots PCB opportunité. Les lots actuellement, tant aux autres comédiens ou bazo brûlés, tels que Babelvia, on peut bazali, bazaï belé, les lots au Baranini, par rapport à Nenge ou travailler à Bango à l'époque, au PSA Bango chance ou ana, aux autres vendeurs oui, oyo, c'est normal à comme les lots n'enga comme oui. Est-ce que vous avez moi quelques comédiens ou les lots, pour citer comme le montant aux autres la évolution dans Bango les lots actuellement? Oh bah évoluer à l'époque. Bon, sur la table bien, la table rapide va faire sa tête. Pour la monarchie, la pièce c'est belle sur une maison. Mais on mingo va bimer les lots. On va mettre les babos. Pour la peine aider à monter. Très bien. Voilà. On s'entend que moi. Dans le but où il y a un poli, mais même police ne va pas tout. OK. Na bona beteli bakwa na kom. Ba ya penza musu ba ya na Bessilia de Londres. Ba beteli pour sortir de Londres de Silo. La photocopie hein, ba bima e belé. Ba bima ko la. Marque ya nan. Hein? Kala ga vraiment non, on a compris. Comprenez que major a dit d'aller pour tirer penda ranking T. Mais le lot major théâtre à Lilo. Actuellement théâtre. Époque où Yozaki CD tout n'engé vente en ligne YouTube ya. Tant on vend la différence au monaka entre la CD époque où bilo sa production na Lilo bazote kana vente en ligne. Différence il n'y a pas dans ça. Différence pour entrer là ou bien différence n'y a en général. Et dans l'art et dans le travail, faut attendre pour la film. On peut la combi si bango. Biso to yera no mois boni bati les choses ont changé. Ya bango na mon scope qui propre moko boye mo leng. Même message ne sont passé té. Que mkazo c'est la mal leçon on a parlé message sont passé té. Pour mingo mona tala ba film sous. O dans ça la kala. O te Gabriel ati jipa mukuse. Ma na ta ngote na ndako na bango. Aluki jipa na Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence.
Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Jipa Mukuse. Jipa Mukuse. Pauline, nazo éduqué bateau bazana bandako. Et là, telo ya bana. Sort nango ezala rabina. Ok. Mais si on va théâtre, ni ba ko sala ba bossa nyango. Na ko sa de Londres, ala ta batenu yo. Sort nango ezala. Donc tu dois la telo ko boy, sort nango. Na kati ya histoire. Si ko mi baza ko pela ngote. Ya mo ni ba ko ta ba théâtre, a ola ta ka bilamba mi kose. Mais so zat. Très bien. Là, on sait que Téno Lati, Yozo Fana, papa na bino, na maman na bino, papa na bino, tu vas libérer ce que vous faites. Maman na bino, juste qu'on va nous choisir à ta palais. Si vous jouez aux autres, vous demandez moi maman na bino. Vous allez voir. À mon nom, la bataille marque. Voilà. Ça m'a aidé. Les autres. Je crois que qui me sert pour la base à papa là. Qui veut le nom pour la tendance. Voilà. Bataille de Londres, sont talents bien à Zarolata. Il y a un peu comme si le lot est ici. Mais bah on a vu ce que je dis le lot. Bah ils ont l'aspect moro boyo. Ils ont joué papa. Moi ils ont la tenue, mais manière là là. Jeune. Héritier banal. Ok. Donc babomi quand même moi babilo ba bikem kyo ezaki. Voilà. Voilà, costume et puis na genre voilà. Une question avant que tu rentres dans mon sindo ya mambo o tu yela vraiment major. Il y a un moment donné tout le monde a qui de comme ça Pouloulou personnel à Koufaki, ben, et l'Obama tant de choses, comme la ville m'a producteur, pour même qui ne découvre na embargo. Avec les aranini, tu dois comprendre notre local tu y a mieux producteur le lot, embargo est pour nous et utawapi pour que kende na biso et que na découvre biso ni que dans naïbo. Voilà, net sur le bien embargo pour nous. Ngai espérons tout à l'heure que la tiaka l'autre souvent tout à l'heure avant sur la tue papa alors faut s'appeler une petite marque pour la papa comme a dit bazar la pièce la rate quand nous tu vas pour nous et si pour hasard jouer hein il y a bien la famille nous suis sur moi aux andé voilà alors faut ça la fille moi la sac moi na ça c'est ça que la rate anda ozomona ko la table ça va pas tout comme sur la film na yo ouais là pour la côté en bas côté Tanzanie na fi voilà les témoins na mona ga jumoro émission bimi na kati ya télé que avec ba fingi ba caméra ba ngai avant la joie ezala ba sai bana na ça ba beta ya munene so ba ina ba problème ya bango na producteur musu pembeni musu ba sa nini neti ko la magamo na kati comprends pas la commune hein pas pour na bango parce que moi na l'équipe a gazé moko parce que moko na ngala toko la producteur nyos c'est ça que on est ah ok donc voilà les ba producteur nyos plutôt moi là sur marcoté c'est jamais yé monde ba comment ça soit comme na ba jemo boyo oko ben na ye net na 11h bo ba na film ba na 10h mais dans le 17h nous rejoindre ça là qui pour y aller parce que na ye ba jemo boyo so na bengi bino à 10h on a tiré le rôle à Pau. Papa, il y a Dan. Moi, c'est le top. Si on joue à retard, ok. Nathan, on a le rôle à Pau. Ozawapi, Caleb, Yaka, Bima Tata, Pau, on a expliqué, il soit pour complet à avoir 6 tableau par tableau, même dans le groupe. Vous avez le coup, c'est le tour de la démocratie. Vous avez ta film. Si on a un méchant,
haine na ngai tokoka mpe na haine acteur a joué pour na place wana na makambo mbariko wana mpenza nayebi te oyo mingi bakanaki ezalaki oyo basali makambo mike mike na oyo bayokaki soni ndenge mwana biso alobaki makambo ya bakamera mike mike bozwa nango na bamaloba na bien na bakamera mike mike boye bon bakomede mosusu yaki baza kotinda baona baproducteur bafinga netika bafingafinga tro seri batindi mwana nga oyo mpenza tozwa na nzela boye na fioti dicaprio nakopete dicaprio abeti beloko moko boye pa ebiloko ndreke nga nafutaka bato te nzoka dicaprio mpo afutama bien oya mwana ya fioti alesaka yo azokadre yo fona bafioti ma yango epesa dicaprio azopesa mpe dicaprio oyo aye nde ekongelaki mais yayoka kuna batangatinai na baproducteur mpe nyonso boye so producteur wata afilme akokomprendre eza ye te natali komo te voilà akokomprendre ke eza ye na kati wana mais eza te ke bambariko batinda mpe neti vie yayo bazala mingi epa nanga so botia ekabina na nzuni vie yaki mingi epa nanga mais totala filme tofana boye vie aleki non awa bafutaka omati nano problème te tatatala epa mosusu fo nano nyoka bakolo basisi nozi peye so natali ndenge wana estce nakosepela na yo nakotika mpe na moke sikole nakotika yo moke parce que bandi mingi na poto baza olinganga mingi na bafani baza solution na baconseil bazotala osu te okesala bafilme moko bato mosusu asala filme ateka kaka na mama leki na bango nateka mosu na bango filme koye mpe producteur na koti mai ozomona nga soki nayaki na stratégie nayi baoyela filme nga ya koteka na bandeko baza olinga mingi kati ya poto koti lelo batiaka mbamba pourquoi zoluzo lotiki filme batiki te voilà otiki te chaque chose lelo major aujourd'hui réponse mpona makamona na biso à l'époque wana na kati question wana eza mpe na bacomédien bapesa o mpasi ntango komi na succès na succès wana epesi ye mapeka lolendo akomi opesa opasi mpona bainvitation koya kotourne ekomeli ye mwa mindondo na caprice et tout tro neti kutu neti sikoyo na otosala fete na poye nabi oyo fo nabenga oyo nabenga eleki nanga vie de loin nata sikoyo mituto nazali na bango natali nabi oyo akoso invitation te me na monoko koya natindi ntiakala oya namoni ntiakala te natindi vie de l'invitation namoni ete natindi mwa te invitation namoni ete natali vie ya bien vie ya na poto ngabi na tukuna te vie aza na poto nata sikoyo batolaka moko moko afana benga bato oyo abe invitation bayete yo sala etusenga natali jiba wasamba bi teba ozokosa eloko moko Jean Paul Fanga Jean Paul ata moto invitation na téléphone boye ata na poto nosala Jean Paul invitation yate tobenga Jean Paul aye na poto nzoka motu ye wana nde alingaki mpo ata plie na kati ya fete ya ngai mpo ngai na ye ekendaka biloko moko boye ndenge kaka depuis age na ye ya moke eloko mpo ekendaka na kati voilà ekendaka na kati voilà alors producteur major zolozolo oyo toza na ye en tout cas tokoti bina na mama ya lisolo oyo toyeli mpenza plus awa major zolozolo tomoni bahonore yo na 10e édition à cause de la foi ya pasteur Jean-Paul Mayat yanga na ngai ya mariage tobeta yango après à cause de la foi eleki na bato invitation eza na bapolémique elekaki na kati wana major oyo esala mwa mabe na bareseau sociaux bato ebele mpe basepela te babi comment major oyi kosangisa bato na bato bayokanaka te asangisi bango même salle aussi idéologie ya nzembo ya Mobutu okotelaki wana ndenge nini po lati kwa Mobutu nani esalema te obengi bapapa lokola bayandi mosi JP Masamba grand wana nyonso tuna nsima na pour ke bakoti na mariage mambo wana explique biso wana epita okenda ma polémique ebimaka na kati bon soki nakotela soki kotela loke makambo ya kobima lokola Mobutu bani tusana oyebi ezaki na ya motu ya écriture me natali nakosala communauté devant bato mais fona créer mo eloko mo boye ya plus pa bato yanga bafandi yango mona saki moi geste kaka Mobutu mais bateni kolata ezalaki nango nabitikala sala lokola mofisaka plaisir bato bazala na siko bayakotala ngai so mpe natali bayani mosi wana natali ekolo mpe esengo fona kabala mpe na bandeko nanga natie bato oyo bakosala mwa po boyebi nga na kati ya milie wana so siko bato wana te batulenga boye eza deja mabe ozomona yana bena bango na baalepa yaki pembeni alepa yaki na fete oyo aye nano yana tika yango moni pasteur patron abimi awolemi abingaki o papa na nga fo nazali na kobimisa ye jiba saba o pena frère na nga nakotika ye te mpo masaba to baya na ye kala ti afrique du sud maputa kosala wana ya kosasa po ye koyede bata banango kala masamba eza ja lelo te yango motu aza eloko nde po olongo nango eza mapasi ata aogane nango te ma osalaka efort yomona zwaki bato wana totite pembeni tobimi na mwa ambiance wana
ezalaki nde feti ya moto aza kosala théâtre alors moi comédie mokepe efe ezala mais na expérience nga sala spectacle wana nakoma biloko na bike videlo ayaki te nakosala biloko mpo na ye nde na tele besesa aza na poto nata mpe aza mpenza na poto afusolo natiki omeki motu boye aza mosika natiki moi yaki mpe feti oyaki pisi etumbaki na accident moto tokutana nango awa ozomona voilà mais arrivaki mpe major abengi bato kaka ya sika e ya kala plutôt génération oyo mpe ezalaki ya sika bakokai mpe quand même koinvite bango basepelisa yo to bajérémi chabani baza bagénération ebele oyo bakokai mpe koya quand même basekisa yo honneur na yo parce que ata otravaille na bango te mais bayebi quand même major moko oyebi eloko moko eza na kati wana tutale nayebisa yo ke toza na bango dimoko te ok oyo lelo oyo biso totalaka yango mpe nde bakotala bango na bango bazala ebele bazala kowelala moko boye zala na kati ya théâtre esengeli ndenge wana te okobenga boye epai otindili invitation mama koloba na oyebi te akoloba mpe komoni abanga nga ata bengisinga nzoka évite bango baya nde po esepese nga nabengi bato yango bakobude jamais ebele mpe baza mpenza baya na télévision boye yo monaka loka asala mpe théâtre kolanga nasala producteur ya baoyo baleka voir oyoka nayebi bango mingi nayebi nanga bango aofana mpe nayebi te me ndenge mabe te ye nayebi te ebele ozomona mais question ngo c'est comme tu répondre te polémique ekotaki na kati entre deux camps tomoni bandeko ya famille libota tomoni mpe bandeko ya babaku bazalaki na kati ya sale wana ndeko moko ya mwasi auti na ngambo ya leki il paraît babwakeli ye mbwakela esali mabe na kati quelque part aussi yo moto moningo kanga photo na mama isongisongi mbongo neti osalaki mpe na kati wana na comprendre oya kobungisa wana bakome pa ozali pardon eza l'air belville aza koya voilà omoni wana mwana na nga so na biloko moko awa etikala mpe ndenge wana soki nga obie namona kaliso ya belville loba ndenge excusez-moi bakoma kaliso nde bato bunisa mwana mwasi komona awa soki namona yango ata mwana atikala boye nzambe longolanga na mokili sala mabe na bafere nanga ata salaka bafere bafere nakola kotama mabana na kati kopepa na za nzambe apinire nga yebi te wana nde mwana nazo so omoni tobendaki bo mpo lere azoya déjà avant fete lere belle vie azoya nabendi ye mbangu na biloko ya boye te avoya boye fo mikolo bamindake ndenge ozoya na respect napesaki bino ya mosala nabenda boye buna bato bazo anime natanga akolo bango te mpo bato wana bakolo bakoma na nga te enta lotiki enta madame nzeli na ngai molega azobenga photographe na ye yozo mosusu bafoto na babele vi boye bele fa ye kokota na kati loko azalaki mwa okuse par rapport sone tolaki akoya poto za photo maintenant okope te baimage bazokela ngo tokende bagauche droite mais eza mbele na bien tika bazwa bavie bazwa baabonné wana mwananga neti place mo boye belle vie atunaki aotia bone boye wana nzemba na madilu atune nze poni bato bazobeta orkestre wana bano badepeta epa na ngao badepeta biloko wana bien te bazobeta yango bien bien atuni nzemba na madilu bon lo ozobeta bien kuna biso ndenge polémique ozomona yango bapolémique mosusu poso tokota sikona tuna botuna ata question benga na tuna bena lobanga mbala moko bande olobaka o guerre ya bana biso belle vie naleki nanga sila bon guerre yango biloko bongo na kango ozomona moi oyebi ngulu nde mwana baki ndenge tala munoko molai obaki nzela soko okoli omona nde mpe kabiso osala production lelo aprete bazofinga baacteur bazobisanga ntango na fingi yo baki eloko yosaka net belle fila biyokango lelo ndenge aza kofinga mais esala bino pasi te eza nde mosala nde bango mingi bapotana nde eza nde mpona mosala nga nasali histoire avec nga nasali bo ozomona sikoyo tobeka bajournaliste na biso tobakoke te bajournaliste na biso bana na biso bazalaka na mwa bamessage moko bapesaka wana bazosala ndenge na ye mais soki olingi zwa belle vie tuna ye vu ya ye soki aza kofi na silo obe zwa silo tuna ye omona peut-être bakomisa yango te na kati yango abe likambo vraiment eza te passage ya ndeko moko azoleka ebimi lokola oyo ya bijou la reine
Voilà. Il y a Bijou la reine. Pourquoi tu peux la condamner que plus pourquoi ça ici bango ici comme moi. Naza papa na bango. Naza yaya sila. Naza papa ya belle vie. Faut la belle de moko moko. Dès la salle mama invitation boye. Na tala. Kuna mudesha sila na poto la bien. Sila na poto. Là le silence. Pour ça on a belle sabadous je vais théâtre on me kilpe ça les personnes vont arrêter. C'est tellement bateau un peu mi va ça. Hein? Concernant ça on a ils ont fait yanga. Là vous avez un bateau tout ça là bas. Là bas non. Mais ba guerre wana mingo ba jouer au kaka bino mo be ndenge bo beta ba masolo na bino boy. Tala ndé bo jouer qui belle vie ma kauna. Oh. Et des razais maman belle vie. Voilà mon belle vie. Donc déjà là nous belle vie à la biamba yi. Nous avons fait une forme ça. Une forme ça. Dans le même jour wana. Avec le water. Mais ça en bas on a là encore pas problème mais on va laisser sauter. On va monter la salle minérale. Pour même si une forme Sephora orgasé par la reine, les ya bon toi une forme de France une forme tout va là. Non c'est bien mal. Attention pour toi on a une forme. Habitons le même jour wana. Ba salle une forme, il y a sur la salle. Pour moi c'est bien mal réalité. Ne peut pas aller la bilamba là non c'est pour là. Il tout est cher. Tu vas là tu dois continuer, tu vas là tu néga voilà tu c'est cool là. Salut moi, merci pour la carte. Après question de Belgique ici. Quel là-bas? Belgique ici. Belgique il a une forme on a peu comme oh qui gagne la tité. Ça on a on fait on a mais tu refus la polo dans la tombola. Mais tu as vu la petite poto là, ni non fonctionne comme ça. Même d'autres fois, ouais, yonde butu. La tiki. Ouais, yepé butu, la tiki. Mais ngeza la fonction. Ouais bah la question ni vraiment et chokaka au dépôt bani carrière na yo. Pour la producteur pour comment grand fois il y a comédien, petit frère il y a comédien. Oui, bien choquant, comme je ne suis pas chroniqueur, moi pas journaliste, moi pas comédien, moi boy. Bon, mon oui choquant. Oh là là, on a un petit gueule là. Il dira ça. Moi non. On a les capotés mais neti ma comédie on doit finir là. On a l'appelé boy, na zane sika monte. Neti mora les gars na télé a finga mais ba bisanga batinda ki. Na bitu qui peut faux. A finga billet après ça a biso bassi. Mais il y a un monde qui est venu souder. Si on a vérifié, il y a des gens qui sont là. Là, on a pote boy. Là, on a un d'accord. Voilà, 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 madame. On va dire, t'as la maison. Oh, t'as la boy. Moi, la robe, la soupe, t'as besoin de dans la terrasse. Dans la terrasse, oh, t'as comme dit moi, le gars, t'as une commune la carte, tu faut y bailler. Pas comme sur Ming. Ah bien, là, il y a des fois, là, ça va, on a image, on a pas fini le tour. Oh, avec ça, va te passer. Là, le tour, là, le bien boy. La bien boy, il faut aller au bien boy. Mato. T'es là, il était la bien boy. Via bi, oh. J'ai une image, on a vu ton photo là. Là, t'as de leur bien. Ah, viens, là, il y a une Joanna. Si il faut la fille boy qui a joué. Là, tu as vu du boy. Là, là, nous autres, là, on va dire, voilà, ah bon. Mais comment il va bien attendre là? Il n'a pas attendre pas. On a pire petit à Rémi Kiloro. Donc, ce qu'on a de base à faire la mine, il y a un Rémi Kiloro, on a pas dit, tu peux faire surtout, là, à Rémi. Habitez maintenant aux filles, parce que la fille n'a pas toi maintenant. Et ça a vraiment quitté au côté. Parce qu'on calcule là le thème vraiment aux ateliers. Et aux anga vie là. Yo c'est mon là, yo c'est mon là, il y a seulement. Le premier il n'a pas vie là. Voilà. En tout cas, comprenez, tout ça, producteur major, Zolo, tout le monde chitait déjà, tout le monde qui est vers la fin major. Et l'autre, tout le monde qui a 10e anniversaire à cause de la foi. Pasteur, donc évangéliste Jean-Paul Mayad, pasteur de la foi, à honorer eux, à l'objet aux alliés, Moutou Pessa prophétie. Qui est né à jouer par la pasteur, un jour au pasteur, et Boukissama. D'abord, invitation à honneur Rwanda Bapesa Kyo à cause de la foi, et pas un Nekonayo, pasteur de la foi, et ça la Kyo. Avant tout, papa, la question, c'est une question. Pour la question, on est qui est dans le moment. Pasteur de la foi, il y a plus.
théâtre autonomie chrétien. Bien que ça l'a raté, mais il faut marquer le moment où il y a plus de chrétiens qu'à moment nini oyo ozwa qui est au long de la théâtre on a chrétien oyo sanisi na nzonzi na oyo bato basali na nzambe ça vraiment non nini faut qu'il y ait il faut que la question des cours mais vous avez posé sa question na nini na base dans la belle province déjà et c'est nous et vous tirez au long à mukolo moté pour de la fois taillé pour tailler partout tout ça là pas besoin ah ça l'avion mais la salle ah comment faire là nous avons lobby donc on a coûté pour ça des surprises pour la photo pour on a joué boy mais tout coûte na karaté OK siko yo le la salle ba campagne là tu appelles la salle mais ara wa tout la nzela boy ata la zo ke na ngai na zo leka so na leka ka bana pese mbote il y aura pas enveloppe soit mais il y a zo pese enveloppe ça a déjà plaisir ouais bah t'es tantôt pas ça là non on a pas ça là plaisir mais là je ne sais pas bien voilà c'est là ça a plaisir c'est pour tout bon de la fois nous on le baquet là tout à l'heure la joie de la foi là quand il y a un groupe il y a imagine autour mais plutôt sur la combo ça là on dirait ça l'a quitté il y a qui d'après et ça l'a quitté de la fois sont de bandits à battre comme tu l'as dit mais là c'est vraiment moqué de la fois ngai pour la mamoto à poto pour la quartier 13 ngai motek ba shimbo ki ba dendo on fait la cabine la pembeni on te la bilo on a ba ticket au bet sabato même to bilo ka luka tu de la fois ala ki na ba 8 ans 8 ans 7 ans d'ambo alors ça mis dans côté par que nous disons naie ba fond de pas dans la balabala place on change toute la question pour comment il a le tata joue na ina likolo là de la fois le but à son match numéro 1 comment il a comment on peut qui Jesus ko JK donc son abo ça était au pas on ça comme JK toi de la fois JK mais il a là trop JK était ce que ba moi qui va ça la toi bon là de la fois alors ça a mis pour on a fait les gars boyer attends on se beaucoup mettre balle de la fois matériel donc c'est le retard parce qu'on est de loco bon moi n'aime pas robot ça alors moi là tindier là on tient pas on est loco bailler on a bouti de la petite sur la bala JK faut faire JK mais des fois on va toi ouais là monsieur a outillé là baba là anti yang bien ma pique à boy il faut na bala là comme pique à la presse pas yem na zarotin papa ti na ko bunga wa poto tolo ba mais là on ça ba filmer là on a vu ba on me tester ba film wana et tomber ba ça là na ndako ya de la fois azo ndako futu ça koli là on image tout est zalaka yé donc on va Jean Paul de la Finlande Jean Paul idée les ateliers ba je m'attends que ça sur là ndako là oh yo pourquoi me kolo boy pour aller sur le petit ah oui na kola to sur la mke ndako na ita donc tu ndako na marque moko ko sala oyo bolingi pas filmer ça avec l'autre bon et comme ici sur nini ba film ba ça là couronner moi mke nous rappelle de la fois à quoi pour ça là ba film moko moko moi on a dit tout à l'heure que là ça là ba film nous ça là ba film ouais ça m'a fait on n'est pas ça là ba film pour nos oreilles pour mettre sur que les églises moko ba para ba de façon okende ka ba pemela ndako même là que l'église musikate ne yakala donc une église no pemela ba église ayino penate yaka moko motanga ka catholique qui manguse même tout seul attends tu bima toi ina wana te surate on s'appelle ne kono to mala ne mo ça là ba ninga na balabala na bito tina tsenga boyela ngai ye de la pas jumo la kiti na ndako de la kiti na kuté na été na talaba de fois comme na tala na fin de boy yo pa ya Jean Paul ne to no solo ce qu'on a d'autres tumbler na bi oyo le to ko na ka petit ngam ke na no tumbola et pas vivre nyoko li bisuna bi go ba ni tsara parce que ça reconnaître pe na zotina mona mona pour déjà 8 ans tu vas ko ça na pa ibana mikel utinda pour ayinde na respect moko yango lelo soki pena nzamba bengi ayibi pourquoi pakolo nango mingera aux formation pour comme pasteur pour comme boyo mais yé akola nango
Nous avons dit que l'air monga de la foi, on dirait blongo ça la rabou. Je sais que na banina no epai na oteka bascarette, azo souvent mona ye na zotinda. Si ba mère ba rolbake o za moto. Na ko za ça film. Juba ça film na no yaki kutu. On dirait que soit les bosso mi balé, toi ba toi ko bossana. To fa na likolo na ebisi bina ke film ndeko yo sala boye, oyo ko banda libela vie na yo. Au plus comme numéro 1 à la Congo. Pour balaxinga moi, nous qui a fait un jour ça la boîte, nanda nota la VHS. La munition n'a mais de la foi pour il y a ça pasteur. Faut mettre comme pasteur. Habillé n'a retiré au rôle jamais, il y a bitumba, oh yo ça le logo il faut me rendre parce que pour aller jacké, moembi na mo mu nzambi. Mais la terre raté, naza to bagina o mana choral. O ya bima. On va bien te mettre dans des ans, l'imbangu tu na carte, tu na ba choral. Na téléphone américain na film ndenge ya pasteur. To mega boy, o nga na lobby, a développer encore plus na BT. Dieu sili. Deuxième film to ça là, to faire sur nous a le tout ça casting. Biso so fan de wana. Na ba ça on a ya bima. Mais avant ça la film bosso, na appelle ça moi quelque chose une église. Tu moi, dis-moi ngai na offrande que pour la moussa na ngai ça nzambe pas battre la biso. Peut-être na ba risque na belemi ba ba monter. To fana ba sagole, na butu semble la butu pour finir ça lobby. Yomi wa oh, jo ba na kisite nzambe mtazana kati. Ande nzambe so bisa nzambe ko répondre yo. Na butu wana ta filmer musabi film oyo Borosala, na ne rwanda na ba fiote ya tsa pile ndako. Fiote po za wala ne atiki ndako na atiki na bana tuna ndako. Wala ne na kati ya flat. Ça me dit non film oyo batu nyuso ba sa film oyo. Ndama tel singai bantu iloko belé na film o c'est que film est un succès. Ngabele ça casting na likolo kuna na maringa na fandi ne na la na kitibo. Bato expliquer bango film na moni penda ko ni penda ba tel singa penda ke bato tout ça film wana ba ozwa vu oyo kuna bato bakena mboka bapaya atel singa pe Jean-Paul comme numéro 1 atel singa la Caleb ka o Caleb na mo pena Caleb na film wana oh mais film o Caleb sur même ça je vais jouer avec pour ça Caleb si na bisi na bisi Jean-Paul ndama atel singa yo siko faut on passer là solo mais azaro tel jamais bien dire pas solo mais la monnaie on a vision on a la monnaie c'est on doit jouer film yo boy baké a bomboka papa wana zo ba ndengona image zo ngela ngai op ba biso so na ba savona biso ke bien na glisse bi na to na courant nous so bo sambela nzamba bokisa na mboka papa na be salama ngapi na lobby on pona na teke na robanga na mspe neki na mon cœur a jabi ma pasteur na mspe mon cœur yo ozo voyager mingi les réseaux là-bas, oh, on dit que nous parlons. Nous avons besoin d'un épisode pour émoquer, tika ou forcer une zélé Angola. Soit sur la nanga, soit des autres qui n'aiment pas Angola. Nous avons besoin d'un zélé Angola pour forcer boité. Nous avons besoin d'un zélé Angola, ok poto. Et sur la binata, nous avons besoin d'un poto V, alors on a un poto. Oh, mon cœur nous a. Oh, le père Jean-Paul, et là on est zari fana côte saké. Autant la mboka papa au sera na avion et le rwandais na eba ne ba tuza bilo wana voilà fallait na côté ya rwandais le rwandais la ta nous sur la fandi nous on a fait le rwandais la na mona ka ça tema sabi ke na fait na lo belo ko boy et le rwandais za nga ila nga nzambe fallait bi sanga pe mo ino on pesa ba message yo ko ba passer na makasi yao mais et ko félité et yo ko tanga isi momoko na fanda na ndako na tala masamba ka ji masamba mais non, je veux le de la face. Si de la face, tu n'as pas le attendez. Mais ça tombe bien. Si on a eu l'eau à Ben Sénat, on a eu un zala. Pour la tala, on a présenté le théâtre. Pourquoi on n'a pas fait la banque? Il faut la zala. Il faut soutenir le Moussala d'ailleurs. On a préparé bien. On a parlé. On a fait la veste. On a fait la langue. croisé croisé na somba langue ça na pour c'est jamais d'habitude comme ça yana na bumusi tenu wana pour évidemment faire jeudi makamuzaki dimanche jeudi et samedi hein samedi dimanche tenga ce que sur la invitation moi on veut aussi le balobi na moi et c'est le balobi de voici manongo ouais
là tu peux la bengi masamba token alors abi 14 papa bino za na kina bino wana biso ba 14 to longa 12 oh mais ça to longa bi papa car nanga to longa 12 mais on est l'autre ngabi na rolia ka kuna na leli pe le côté na koma boy ah plein ngabi ils ont ande boy les pe na so koma parce que besoin pour pas comme à moment là il pas zo matara la matière de passer une moto fa la so na sima pour la soni ya ma caméra non so na bino boy na ngamba soni mais na complète le pesa pour fallait kana so na bino autant avec vous ça battre mayele ya on a fandi pour so za battre qui na ba gauche droite na fandi pour na nda pe bino lermo la taba question ninga kindela ouais on est Rwanda on est la fandi coup de honneur na yebi yango te na bi ka pe invitation na oya na makambo ya église na koma na banda na podium ba sanga ja ko banga na tali podium na tali na bika o ka Jean Paul kaka o ngana yeba ki na bana Jean Paul na tana pasteur te ka to to teni pour na yawo isanga na ko banga tali ba police ba fandi partout ba to siko ba ko sale la ye mais makambo e ko tsa monte siko to azimbongo wa passer bloco si ba tutu bazo pira nera mo ngala za la calculo ya ngape etage professionnel tabi pour la bisimbo est-ce qu'on va récupérer la tête pour ça bato ba ça ma bonza ba 1000 francs 1000 francs est-ce va pour soutenir ba bito musala nzambe so ko pesi plus et benza zo peso plus ya ko ndeko musala mbongo na banki on pesi plus on appelle plus toi la autre la bi somme papa la fandi na yeba ki rien na rara mona na podium kuna ko be ma jo itana jo ba sama samba moni blogo na ni ngoma matelo pas sa boité c'est on banga abia yo sala ye ba bombi secret na biso passer secret déjà ma biso avant na tala a ko matela podium nga ben zambe déjà ma poulet est tremblé afika kende ka na longo na ko banga sikoyo sama so na ngala ta so ta ka tourner na ta tourner chance na na ta veste na cravate bana ke na mataboye kobanga na déjà population wana OK nguya na ezaki muke question nguya te pour la jeu loko ezo zelanga te OK so on dit bien sur la vérité na kenda ko yebisa mutu azao lo bana micro na yebise benda ke papa ko pianga micro te OK wa mna ke nokolo pour na okoka te na okoka te ye pas seki mais chance koyo basola ki pebe na va expliquer pourquoi bengsi là so ba ka bengsi ba tout oyo baza o ba limaka na vie na ye o ba kubla na vie ne pas numéro 1 ah c'est un plaisir ye moko akomo lo bango wana na podium azo ni ma expliquer makambo tout o na lo ba pour Jean Paul vraiment plaisir c'est na Jean Paul a reconnaître ngai na muto pas sauver na tête apo susu na bidaka tata na mata zo mona na ko matane mati ezate que a matiango po nous avons ça de pas naï vous mona si pe bateau va dans ba théâtre ba tout là est-ce que ça va passer à son abi oui ça passe oh non tipo yo bateau prier pour naï sans yayeba OK ouais bon ça va pour naï sans yayeba so be le population mona ke tunda ke belé wana tika la fane to ina ko banga bango ba message na biso message na ngoto même ça caméra fani ndam to filmer bato ça ko banga plaisir wana e ko sila ko longa ngai te po acteur moko te asale loko Jean Paul auto c'est pas c'est vrai ça acteur ata moko parmi acteurs babima na théâtre les amis ata moko ta sala acteur pasteur de la foi salut ata bazwa vie ata bazwa ba avion moko te kutso landi be na kutala nde ko finga et puis musoso ko na poto ko mi adversaire na OK donc moko ta sala loko Jean Paul oya sali donc tikala ko longanga te tikali donc na ebité yango motu na ko bake ngana Jean Paul ekindaka biloko mo ndire tout anaka na biso te ke mama o yangai nde baba ke Joa Jean Paul aya ko jouer na fandi pe mama anga aya ko kufa juste au fin de matin la télé bon na ke somba le boulot mona pour 2000 bimi mona se bible na ngana katani est-ce bandu amna za mpiaka na fanda boy natala kare coach ya muke Jean Paul bayena petit ensemble là il va jouer frère Patrice Coco Patrice voilà on dirait bagi na rabi david so da bagi on dirait action na bosanité nata Jean Paul bien kondaska vous avez courage nzela mutunyo so no fanda nata nzamba sungi na oyo na kugena
na oto biso tout à l'heure ke ngana ke loko so nazo luka yango moko eyana OK wana na kozonga na salle ozonga pas ben c'est là on a fait un ndambo wana zona ndambo te mona so keka loko esala makwana natala bafungoli saki oyo nzambe asunga na moke oyo nazwi yango oyo natala moke yango eza mbongo oyo aluka nasomba serkei eske azoyi baketi nasomi serkei ya mama kofa ayebi te nalobela te nga nafandi ntina leli ngai bakomede babetibeti kara baza bavie mais ye ayini mo eloko oyo ozomona ngabe eloko oyo nga nakandaka eya kosalama nazongi soti na nga nasali nabingana Jean Paul ekondaka boye mo biloko banda bomwana esala kwabo echange natelemi natala obila ngai nalela bi te nde balabi kokitisa ngai bamona kwa nzala molukoso moko boye mpona nzambe nakolela mpe tomona babeta bonanga nafukama osama toni nde tabinanga tika kaka natelemi sikoyo yango nabi ke nzambe asalaka pa Jean Paul aza nzambe asolo okeba aza nzambe asolo po comment azokota kana bapai ngai nazala donc ngai etuta na mabondelo ya biso mais veste noir wana ezalaki tai na yo tomo yangai papa kepe nani na biso tai no neni poko toza fali tozala na paye nazwa télévision na ndenge na bombi tele nakotia na mie na ndako mpe nabomba kaka mpona esplikaka bana ata lelo nde nzambe abenga biso babake oyo botala ngai ezalaki boye na vie tala moto apesanga boye ozomona na madame kuta yanga tozali na ndako abi Jean Paul ya moto mosusu télévision monene boye apesi bino to batelévision boye ozomona azwi la yaro wapi ezaka makambo ya nzambe reconnaissance wana voilà et ça lit bien est-ce que vous avez un message rolo par rapport à reconnaissance wana na ba comédien na acte wana pour comme une na suka acte wana pasteur de la foi salut bon et koko zala nango na biso ba comédien ba koma lelo batama bako ngana mo sebraka batika kufinga biso operateur akuya kwa sala ko wana bo sala mais bakanisa biso sa elo oyo ndeko biso tout sala de la foi ozomona po otali nzela oyo ya ye yango nzambe atingaki ngai nazala liboso nango na expose na bavideo mpo ebimisa monene na ye ozaloka canal ya bénédiction voilà donc eza vraimen ndenge wana bon basala mwa quelque chose mpe mpona bandeko esalaka mwa bien voilà ozomona mpo mokili mpe emoni oyo mpe bazelaka biloko amadika bi te de la fois aza vraimen moto. Voilà. Merci beaucoup, Major. Pour quand Major a aussi la retourne, pour trouver déjà des gosses s'appellent ça, on a ta case à Zongi. Tu oses l'appeler le Major à Zonga pour na ko Zongi sa penza ba film ndengo yo mo baki ba film neza qui éducatif. Est-ce que Major Zonga les amis de théâtre Zonga pour que peut absolument les meilleurs nous on est au pesa biso. Na ta aussi vous aller na ba film belé na so ba zo tourner na zo le na télémara. So ba to ba ibinga na télémara na ko tsamwa de talumra nixon moke moi peut pas ça OK pour la nine aleki mais ningi nana takaza sali boye c'est bien mais nazarana moi c'est vraiment l'épisode tout à l'heure na mona déjà que belle vie sila na micro to mona film moko boye ya tribunal là bande basa na télévision boye ça la moi elengi moko na Maboko TV voilà ozomona na mona film ça no kati lelo et alors la moi tu finis ma pause moko boye pour na musala pour to ko sana mayele poto bangaki bana ba impoli ba yaki trop na bité mutem poli ba impoli ba yaki trop notre main na ko banga muke voilà mais vraiment na habité ceux qui merci à ndengeni na vosenga pas de la foi na ninga reconnect za tala kaka na bataten a karisi bida ki source wana ceux qui bangote pour télévision yango eza kolakisa ke bolanda mate ya Jean Paul yango population na ekolanda tina sa dona te pour Jean Paul yango pe o ngapi ba film tina sa Jean Paul yango lelo ebele batondi poni naza ko exposer na kati ya liboso ya bato ndenge pa ya mabete yango landi vraiment merci ngapi surprise nga yuzala pour yo voilà merci beaucoup to komina suka na ebite ba mbote za nini na bato na yo moi ba dédicace so na lobi ba pesa ka mbote ndeko nyoso so na utanga moko ba bateri aussi la donc to aussi ça change voilà donc déjà na CP na masamba ko so ba za mundu super ngo ba
Ok, non, tu fais la biloko à ils ont un genre. Pour y aller, tu as pousser la biloko au Tchakal. Mais pour Massamba, tu as en place, vraiment merci. Tu peux Massamba continuer dans Moussalo Salari. Il y a un gros père de la phase de Salari. À ça, on peut gagner minute. À ça, on peut en Rubik. Mais l'imo ya bat, sauter pour la sauter yaki. Oh, bako sunga, misala salaki. Naba oh bimwana. Oh bimeza plus que les kawana. Mais il y a si na yenzande nzambe asala pour battre sur qui mena kati ya ba vie na bango. So on a ndako si j'ai mis la sambe la gare Jésus Nazareth à côté de la profondeur que bato babika et puis prière moko asala ki kuna na kati c'est pas faire na mate wana ngapa na ketena ro ndrum abake pe mutu mota ko songa na charge na yi et ça na me pende ngwana na mutu eza ko songa yi na ko ba ma bele et longa ka tombe pe bien anzela nga pa ngona anzela ba musu matu ko maki bien na c'est vrai même nga passer na bato bele ba ki wana avec sina ba général ba ki persona ba tata me ba lungu ba ko fanda wana do ba ki pamba te zama ka bien c'est zama ka bien nzambe mais ndengi pe na bité na zone vision mais na mayele na yebiri ndengi nzama mina makambo o ya ko beta su ya turo yo alu ka place mo ka mene po. Voilà. 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 Merci beaucoup en tout cas Major pour notre temps au PCBiso pour l'émission était quand même accordé Biso en tout cas tout ça très reconnaissant. Merci beaucoup Yves Vipan. Ah merci na Major, merci vraiment na bandone surtout pour Biso je crois bien que na ba question plus au banc ba tunagi biso to tuna. Donc ka to tuni merci na op second merci na ba réalisateur na Biso. Na moni Beka, na moni Dada International, na assistance na yo na moni Mika Badjine, na moni Major ngo baxelo ko moko. Ba ngena loba, moni caméra za la mo mystique. Vous autres ba question mais embelé na kimi na nga yango. Bien. Mais somme tabeti libako alimisa. Pour ça ngo ça émission ya randi ngwana folo ma o ko de radio na tanté. Voilà. Vous tuna question na blessa yo, bazana bango ba yebe bazo landa pe. Vous tuna question makambo ya ba vie ya bato. Répondre ndenge na quoi répondre. Voilà. Mais mutaka na ngate poso okani na pe mutu na pe la calcul au se pelate. Voilà. Okana ngate pour avoir la calcul. Voilà. Merci pour la simplicité en tout cas. Merci en tout cas, retrouvez-nous au prochain numéro. Bye. Oyebi papa oyebi motema. Oyebi papa ozala kana yo na raison maudit soit l'homme qui se confie en l'homme Oyebi papa ozala kana yo na raison Oyebi papa oyebi motema Oyebi papa ozala kana yo na raison Béni soit l'homme qui se confie à Dieu Oyebi papa ozala kana yo na raison Oyebi papa Papa nyonso ekoma kosalema maudit soit celui qui se confie en l'homme mwasi na bala na mbongo lelo asinginga divorcé maudit soit celui qui se confie en l'homme amobali na bala kunzambe lelo abetinga makofi maudit soit celui qui se confie en l'homme Nabana na bota batininga na ondevea utakuchela motema izakaka Yesu Oyebi papa oyebi motema Oyebi papa ozala kana yo maudit soit l'homme qui se confie en l'homme Oyebi papa ozala kana yo na raison Oyebi papa kaka na raison
mopesi solution Abraham abengaki yo, je vais gérer le pourvoyeur. Lelo